Bien notre chef fidèle de www.talalelo-news10.com. Merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala. Talalelo, nous sommes toujours dans les Mbokate, toujours dans le système Infukama, des éléments, un tape-tout, so. Nabimebino Wanda kuna www.talalelo-news10.com. Lelo tozali bongo na Kanda précisément na commune ya Kalamu na Kinshasa esika puis au Papa Wemba apesa ki kombo ya Molokai ba villageois ya Molokai ba bilelo nde baolela Papa Wemba ni le Mbokate de la presse Julien Botalatala lelo ayeli bino susu awa wana image susu boye komona ndenge Neville Poutou est sublime eko balancer image sika tozola bino image to Papa Wemba tika kibiso bomona ki pe ba image nde to saki na Papa Wemba betaki lisolo matanga ya maladie bomoni ndenge bomona ine ba image nde ba ko reya kiti tala lelo village ya Molokai bazolela Papa Wemba et puis lelo ezali mokolo oyoyo gouvernement na biso elongo na ministère de la culture et art et sika bakocha plaque na place des artistes bomona yango kaka na www.talalelo-news10.com et puis lelo lisusu et sika wapi bazali kolongola kombo ya couloir Madiakoko oyo ezokoma bongo couloir Papa Wemba kaka na Matonge. Mais quant à moi, na pesa mbote bongo na Daré Diwantesa, na pesa mbote na Neville Poutou, na pesa mbote bongo na Yemoko vraiment, maman Elisa Pedro, na pesi pe mbote na maman Titi Pedro, un gros merci. Na mère Boss, mère Milabela Dinganga, un gros merci lisusu na Mima Wetu, maman Didi Gerle, na bike boza partout botala biso. Malela de Londres, Julien Botalatala Daré Diwantesa abi a couvrir image pour passer la ndoga Moussa ndenge zalaka toujours na pesi pe mbote lisusu bongo na yemoko vraiment Freddy Mayemba tozo continuer ngo merci beaucoup. Tout le monde est déjà arrivé dans le la vision dans son château. Soyez tous les bienvenus en ces lieux historiques de la poste des artistes de Niel. Merci, Excellence. Merci. La place où sont gravés les noms de tous les artistes congolais décédés. Nous vous remercions de votre présence malgré vos multiples occupations pour assister au dévoilement de la plaque Papa Wemba. Sur ce, nous vous prions, Excellence, de dévoiler la plaque dédiée à l'artiste international Papa Wemba. Merci, merci. Mes chers collègues, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamou, chers notables du village Molokai, distingués invités, l'heure n'est pas au discours, mais plutôt à l'accomplissement d'un devoir. En fait, là, il s'agit du devoir de mémoire. parce que La ville de Kinshasa, qui est dirigée par son Excellence André Kimbuta, le gouverneur, a perdu un digne fils, l'un de ses fils,
non de moindre, en la personne de l'artiste Papa Wemba, qui nous a quittés dernièrement, et que toute la République et le monde entier ont pleuré. Nous l'avons honoré, nous l'avons conduit en sa dernière demeure avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de dignité. Voilà. Il restait donc Un dernier devoir à accomplir, celui de porter son nom sur la stèle de la place des artistes, où il restera à jamais, comme dans nos cœurs, gravé pour l'éternité. Parce que l'artiste meurt, mais l'artiste vit aussi éternellement à travers ses œuvres et aussi dans les cœurs de tous ceux qui l'ont aimé. Donc voilà, nous l'avons accompli ce devoir et c'est l'occasion encore de rappeler que c'est un lieu de recueillement qui est à la disposition De la population, et de tous ceux qui veulent bien se rappeler le souvenir pardon, de tous nos artistes. je vous remercie. Excellence, quels sont vos meilleurs souvenirs que vous avez gardés à Papa Wemba? Ah, là, c'est une question compliquée parce que pour une grande star comme celle-là, ne retenir qu'une seule chose comme meilleur souvenir, c'est difficile. Mais le grand souvenir que nous retenons de lui, que nous gardons de lui, c'est toute l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il nous a laissée. Cette œuvre est restée comme un patrimoine de la République et pourquoi pas de l'humanité, parce que sa musique a fait le bonheur de tous les citoyens du monde. Voilà pourquoi il a reçu un hommage planétaire à la stature de sa taille, en tant qu'une véritable star de la musique congolaise, mais sur le plan international. Merci beaucoup. Okay. Excellence, nama lokota lingala pona batuya info lingala. Oui, oui. Excellence, mokolo alelo. Souvenir nini koki ko rendre hommage na Papa Wemba pona eloko sali. En fait, na mokolo alelo toyende kokoki sa devoir. Nakanisi stèle o etelemi awa ezali monument o ezali ko porter ba kombo ya ba artiste na biso nyonso. Tolelaki Papa Wemba na lokumu ya solo à la fois na pasi na mitema mena esengo parce que salaki mosala monene atikeli biso yango lokola héritage mais tokokai kobosa na ye bongo te. Esengelaki kombo na ye ebakisama na esiko ya lokumu nesiko ya souvenir po bana mboka pe batu bakouta mikili nyonso bako se souvenir na ye baya ko se recueillir na esika oyo. Donc talatina ya cérémonie ya moke tosali lelo. Merci. Excellence, batu pe babele bazali kozela to wa ki sali solo ya mausolée ya Papa Wemba. Na habité le quoi na circonstance au profiter maman ko pepisa biso. Oui, bien sûr, papa gouverneur son excellence André Kimbuta Yango alakaki mausolée pona star na biso Papa Wemba. Na tango na yango ekosalema na kanisi makambo lokola wana ezalaka na ba procédure parce que lelo toza na mibeko ya ba marché public esengeli to respecter procédure ti tokokoma na érection to construction ya mausolée wana lokola alakaki akokokisa yango. Bongo ndenge komi couloir Papa Wemba na habité pona yo vraiment. Couloir madako kolongo. Oui, mais bana molokai ba monique Papa Wemba asalaki lokumu na bango kombo moloka ekei mokili mobimba po babatela souvenir wana bapesi esika wana kombo wana biso pe tokokika kosepela pe ko appuyer parce que ezo renforcer na souvenir ya Papa Wemba. Merci vraiment, excellence. Merci.
ndenge tolobaki toujours toza toujours kobeta masolo na prometaki bino ba image ya Papa Wemba tozali bongo bouti komona esika de diwanté sauti ko assurer les bino image tozali pe bongo na moko ya Papa Wemba o babanda pe kala il s'agit de Mongali esika na place des artistes esika bouti ko dévoiler plaque ya Papa Wemba. Oui. Mot de circonstances non par rapport au ndenge ya plaque à mausolée Papa Wemba. Bon, isa honneur moko bispona biso bayaye to sepeli na reconnaissance salemi wana et aloka Panthéon hein Panthéon ya ba artiste minene ya mboka comme on a ezala gravé wana et puis la manière dont ba gravé yango eza bien eza pena imposant et du place à bien mais na kena molé mingité ezali na kosa image mambo ba gravé na pierre mais pour na biso aza gravé na motema quoi. Tu peux ngaba ba meilleur souvenir au tika ngopona Papa Wemba ta moko kaka. Ba souvenir est belé, ezali avoir connu de l'avoir connu que Motwana na yebaki eza penza eloko penza ko frapper yango na mutu moko yo exceptionnel. Merci beaucoup vraiment beaucoup mon wapi Mongali toujours continuer car toujours musana na biso to assurer le na www.lelonews10.com. Il y a les mbokatiers de la presse. Un grand merci vraiment à la mère boss et mère Milabela Dinganga. Et pourquoi pas Nami Mawetu Botalata Losa Noga Musala, Nabafan, Nabiso Bozana Guinée, Konaki, na Québec, na Hong Kong, na Australie, na Mboka et Sydney Langa. Merci. Là, lelo toujours on a toujours dans couloir où ils bon couloir Madiakoko couloir à partir de le 16 juillet 2016 couloir Papa Wemba tous bon na yemoko pe parmi bavier OEP bazalaki azaki parmi ba OEP bazarana Papa Wemba il s'agit de Jean-Claude Mvouema il pas na eloko ko bakisa mbote papa mbote au moni grand artiste mutumunene soka kufi il faut qu'on honorer balabalo to ebango na komba Saidi Benabe bandat kutu batuzayi na bazaiko langa atata ngobiso to komina ba septande wana balabalo ezala baye balabala Saidi Benabe mena mokola lelo komba Saidi Benabe wana e koma lokola mwa pembeni donc yango wana eza esengo ke ndenge ba débaptiser yango boulevard ou couloir Papa Wemba pona histoire etikala. Histoire faut tika la pona nini parce que koluka koyeba mutu wana zalaki nani asalaki nini ye moka banda koloba ke mukoloka ka zolo ko telema liboso mukona bokoyeba songa na zalaki nani yango no moni ezo biloko toza ko vivre na uti ko mona mutu moko mwana moko ya auti Inde na New Delhi alobi akamwa que même na Inde nouvelle oya décès ya Papa Wemba et ça la mokili mobima na ba Inde kuno bazo parler na yo ko ndimate donc c'est ezaba histoire moko ya batu moko bayaka peut-être 2 ou 3 fois par siècle na o etangami ba vie artistique to uti na place des artistes to monistel. Bon, j'espère que Kalate n'est pas aux monuments la Luambo Franco Luambo Makiadi et puis tozo zilakaka parce que le gouvernement oyo le bagaminge le bagike o va trouver place moko na ntelewana pour na basala mausolée na ye na esika moko oyo ke babilamba na ye babiloko na ye kozala wana pour le gouvernement et le bagaminge. Mais parce que la promesse est belle au salamate, c'est ça le problème. Il y a les gens, bon, c'est comme tu as coupé. Non, tout le monde ministre, excellence, ministre pour un monument, ministre lobby que le quoi temps et le temps on a autant il y a la place des artistes, c'est ça le temps on peut voilà place des artistes bakamati plaque karaté ndenge bachaka bachi plaque kitoko to moni yango. Mais oh il loko bati babana ko zeleza nini. Ba mona mausolée na ye hein donc bon, ndenge pa ba Congo balobaka mutu na kufite hein. Moyen boloba exacté donc toza ko zila ba sala yango mais Papa Wemba tiki histoire munene na mboko yo. Moni bato baza ko tambola soki kombo Papa Wemba loba mi ozo sentir que bato baza ko sepela na yango. Omoni donc yango na sepeli balabala ba débaptiser couloir Papa Wemba tozila sikoyo
mausolée parce que bango balobaki 40e jour après. Mais si vous avez 2 mois, 3 mois. Juste c'est le cas qui déjà. Mais Massa, il y a pas sous raison. Donc, ministre n'a pas fallu la vérité. Donc, merci souvenir pour la Papa Wemba vraiment. Ah, ils ont ébélé, Master, ils ont ébélé. Voilà la famille, Andeko, oui, biso ba kinoa tokola vie azate petit azate hein. Toi ka ba Master. Vous comprenez, ils ont ébélé mingi. Ils ont la famille, ils ont la musique, ils ont la nyonso. Ils ont ébélé. Médicaments na koloba kaka. Soki to benga na kaye na yoka lo collecté, mais la koma Papa Wemba te. Or Jean-Claude Wemba mutalongo la na podium ako vandise na kiti parce que mbuta machaka lona mavola somo ba koka kiti. À partir ya wana akoma asali viva la musique comme grand artiste Papa Wemba et que yangona zala toujours reconnaissant nga tato betaki 10 ans to solaka te banda comment on va mpanzi ya kota kofelo mede. Te Kofi aza master mais nga pena na ba musicien o nga na lingaka o na banda pe ko linga ezali mavola somo aussi meyo mais tout le reste là etikala bon mais que pena ki on a la fanatique ya boye na zala te batumisa to la mona ki ya solo bazo poussa makambo malamu et yaki ya mbuta mashakado wera son jibe mpiana bawana na koko lobaki na landaka makambo na bango po baza ko mystifier mboka na ndenge zalaki kala sans oublier Evolokola il a Ibitumpa Anthony Kel le Joker meilleure voix ya Congo ko banda mokile banda titango mususe ko kufa. Merci beaucoup vraiment to siko petango kene. Merci. Kakande tolobaki tozosa musala à travers www.lelonews10.com. Bambote na bino nyonso partout sika bozali wana toza bongo na couloir Daril Diwanté sa osaka musala. Merci beaucoup vraiment. Tala lelo le mbokati de la presse Julien Botala tala lelo tobito osaka nde musala pour de façon que baïba tala biso partout dans le monde, en Australie et pas Sydney Langa na États-Unis pas Guinée le Kenya na Anvers c'est pas Jafar Nzengo alinga rapé Botala tala mingi na Londres et pas Malela de Londres les champions Malela de Londres kaka na kati ya Londres wana na moni impresario Claude Ndombasi na kati ya Londres wana mima wetu azali susu na kati ya Paris na moni maître Fiston Lumu autrement dit maître Chekola. Pourquoi pas na Yannick Ingila bango nyonso pe baza de cœur na famille Papa Wemba habité vraiment maman mbote maman mbote papa maman ezali émission tala lelo ba Holanda biso partout dans le monde à travers www.lelonews10.com et au sala bien se présenter na ba tala comme na nga maman Rosette Mbingazo naza mwana matonge naza couturière modéliste na couloir Madiakoko. Et ça là bien vraiment mot de circonstance nous anini par rapport aux alaki couloir Madiakoko oyo tala lelo et comme couloir Papa Wemba. Tomoni lelo couloir ezaki couloir Madiakoko. Mais le roi Papa Wemba m'tapé ça en combat couloir Madiakoko, ba bien so ba bien en référence à côté c'est couloir Madiakoko. Mais lelo oyo ba baptisa on a ministre Yemoko Ayaki ministre de la culture et art a commission au couloir Papa Wemba. Et puis, Nandenge Bakene côté à plaque, la place des artistes, pour la kaka honneur, pour la circonstance, il y a Papa Mbappé qu'on aurait dès que naissance naïe 49 fois, avec au coup en 2016. Donc, couloir est comme couloir Papa Wemba et comme officiellement couloir Papa Wemba. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup maman Nabiso Toke Moulaïte vraiment un grand merci Nabaïba soutenir vraiment Biso Nasenga merci mingi vraiment l'évêque président Denis Lessi Voulouzi vient ngande babara mutamtaka na vient naye Julien Botala tala bamoni Denis Lessi bamoni mbala moko ye moko vraiment ya Willy Moucheni Kodamboka nga soki na lobby na tangi kombo ya Willy Moucheni pona yebike ya Willy asolisaki Julien Botala tala on s'est toujours musala merci beaucoup. Kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 ya kunga 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 kunga